de papier, et à Congo. Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga Pro. Mazolela, Tracy Mbelenga. Mazolela, Tracy Mbelenga Pro. Merci chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Soulzolo, moi, Nasuka Nzambe, nédologie, toujours il y a Made in Congo, c'est-à-dire Maramoyo et Salamaka Kaka, ici à Kinshasa, la capitale République démocratique du Congo, précisément à Bandal. Là, nous sommes sur Prince Kassavoub, Nakatia Salon, LTC, il y a Fernando Mbaya et Sikatoye, vraiment. Tout solo là, avec cet artiste talentueux, il faut le dire parce que le bon travail qu'il fait au sein de l'orchestre, la team Wata d'Héritier Watanabe, ils ont prouvé qu'il est un grand par rapport à grand orchestre. Il s'agit bien de Yannick Toubarage Oyo, un chanteur de charme, Laura Licolo, première voix, dans l'orchestre, on a vraiment tout solo. En fait, pourquoi choisir Héritier Watanabe et pourquoi la team Wata? Parce que Toyebaki Yannick Toubarage au sein de l'orchestre Wenge Tona de Tata Mobich que je salue Adolphe Dominguez. Mais Lelo, tout le monde a pointé côté à la team Wata avec Héritier Goga, la star, la Pulga. Nous allons essayer de recevoir et puis Toyeba, Bakati Oezanakati a retiré la carrière d'honneur. Album Oyo Zelami vraiment par rapport à Toyeba avec Yé et puis à Royemba avec sa voix bon découvrir par rapport à sa voix à faire. Je sais avec cet artiste chinois noir qui est derrière la caméra. Yem t'a accompagné Bisso avec ses belles images. Bon moni déjà Toubarage Yannick Oyaza déjà wana na plateau na Bisso accompagné toujours avec John Scott Oyo Azo accompagné Bisso Nagam toujours nakata la team Wata. Donc j'ai reçu pour vous la team Wata de Héritier Watanabe Oyo Nabami Kiluguna Topesi Mbote. J'aimerais dire déjà bonjour à cet artiste qui est Yannick Toubarage. Bonjour. Bonjour à toi Dams, le Zolo, les grands journalistes et journalistes Mora Bogar. Na PCP bonjour na batu tout baota la biso monde entier. Bonsoir na batu o bazala na ba Canada net ba vena nga ba Yannick Messa ba Trésor garçon cher. Ba bonsoir na bino ko na yebi ke monde entier zota la biso émission oyo eza vraiment lengito na yebi ke batu tout bazo zelango tozana yo ko Adam Sulzolo. Yeah. Vous avez un plateau toujours accompagné avec ces grands aussi parce que dans l'orchestre la team Wata ba grand toujours ba Betara. Moi Nazate bonjour ça. Ouais, bonjour à tous, c'est John Scott. Dans la team Wata, ba tout ba na biso partout na Mikili et le Mbala Taylor na Ebiko Zolanda. Il na bien que Proda nanga. Partout le monde entier, Bolanda, Bisson a dit que tu as développé un bogar à journaliste à ça, membre de l'Aïto quoi. Voilà, donc vous comprenez que c'est la team Wata de Héritier Watanabe Goga, John Scott Oyo, à Koubete la Bisso par rapport à l'accompagnement, puis Yannick Toubarage, la bien Kamikaze, parce que y est sur la côte, j'ai arabien. Yannick, impression des années, comme on appelle tout Kangio. Pour tout cela, tant au monde peut se la caméra, micro et ça bon, et ça nous plaisir trop pour tout le monde entier, tout na ba olela, ba maître souverain Djibril, il y a Lisette le tonto ba olela, Yannick Toubarage té émission on a nepse bangote boza la calme, nazana dame sous le monde entier que mon ba au monde na déverrouiller des BM. Yo mona ine na buka ki bandal. Ba image ezana net donc Bana bandal c'est tombé donc bandal est tombé bandal c'est Paris est tombé na yebi ke ba Trésor garçon cher ba ko sepela na émission oyo donc j'ai ça bien yo momoni BM koti comme bundana ba disque o disque mo rebi magi so 46 chansons mais biso bimisi na so chanson moko to so battre record donc to so bunda vena kitoko BM kangi OK njili okota selemba obima malweka okota bumbo be mbelinga ngoya ngwe ekoti partout tina mama mboka mbelinga okende kote moya bolingo
mbilinga donc sœur na biso Bernadette Mantsengo Mouyar na pesi ba mbote siko zali donc ça c'est Yannick Toubarange 10 match ya la team Wata donc deux fois te yo yebi dam suluzolo tozana John Scott Muteloge Mbala na ndenga système ya boala trésor garçon cher donc Yannick Toubarange quoi voilà Yannick avant vraiment to kota na mozindo na olinga vraiment ba to ba découvrir na nous belle voix au célèbre sur moi rétro to bomi na blora sika hein donc si biso na no Yannick par rapport ya ba solo vocaux oyo au BT Kanga et puis na moi ba interprétation qui est pour ba comprendre exactement Yannick Toubarange oyo to même parce que ba ta poto ba moi tembe ba moi ndetika sozi na yo mo be mutuma kokai na yo mais c'est la belle voix na pena ba likolo na par rapport à mama biloro mo mi balemi sa to avoto leka non love etangate bolingwe tangate love tangana ngoke la cité trésor nangaye izalongola mbuma jeu de ciseaux koko senga de pesi yo 4 yagananu ombaya ya imananu bilowango Wadana nuna katia nzoto trésor et garçon cher ayoka santima bona wata na vandiawa yenzambe na tinga miawa bolingwe tangate love tangana ngoke la cité dams luzolo izalongola mbuma jeu de ciseaux gogo senga de besi yo 4 yagananu yagotala yagomona bilokwango simba nanu na kati ya nzoto trésor garçon cher ayoka santima mpona wata na vandiawa enzambe na tinga miawa na vandiawa John mema bango na chichi Tshisekedi wana nzembo ezala les boss a pesi boye ngabe na pesi boye to bouger makambo mon colonel Chichi ah wa Mon général ami si Gabriel tango fort. Ah mon vrai existé mon colonel Tshisekedi. Poba uyoba loba motoko linga golinga te non pas tort. Ah mon vrai yaka lokola kote fote na mitema ya bato mibale balingani. Lokola ngayo ekole linga lelo yo. Gladia la perlita natangwa mawa gogae. Dam suluzolo nepsa yo marambo eza mabe marambo eza pena mabe yo moko zomona monande tozo panza mais eloko ekangi mboka eza BM esika wapi ba maître Kingson papa na winka na ba maître souverain Jibril ya mama Lisette Lutonto ba yebi marambo donc BM nde yango mteze kanga mikolo mais tozali na yebi ke ba kozwango ko. Voilà, naïbi na ba palais bisika bozali bosepeli par rapport il y a interprétation il y a Yannick Toubarange avec la chanson Oyo les exercices par rapport mais somme d'artiste à interpréter correct c'est que bien Yannick mon natif va comprendre que ça yo par rapport à belle voix na yo na ba marambo président ba prend toi no chiwana vous solo libé mais bato balinga ba même avant la team Wata zalaka wapi biso to yebi la ko pa ya Tata Mobich Adolphe Dominguez au côté uno ba ko interpréter biloko ya Didier Lacoste ozo talaka ko Didier Lacoste na kata orchestre na bazo remplacer voix na yepa na yo elika ndé ni poza suna viete bon na pesi na nu mbote belé pa ya vie na ngai Adolphe Tata Dominguez na pesi ba mbote donc vieux elika bien parcours nanga pas tata eleka bien talaka na imana ba Koffi Olomide le seul marché central ya mboka oyo totikala na e venanga quadra koraman na pesi bambote na palola na quadra monde entier yebi donc moni dam suluzolo biso tozana ba capacité moko boye toza pena donc toza ba mission mo boye te ke ya lelo na yete na l'équipe na ba parcours bien na ba formation na leki na beti donc esalinga pena bien
yango pozo mona lelo naza na boss là et vérité Watanabe maître supérieur mutoyo a melingaliser monde mbelinga donc makambo ye kitoko na yebi ke maître souverain Djibril alingaka boye Yannick Mesa alingaka boye Maman Lisette Lutonto yo lingaka boye Yannick Toubarange yo parcours nanga patata donc très bon. Pourquoi tu mets sur la moi tata moi en prêtre sinon on a confilé bidon moi juste extrait kaka pour toi comprendre kaka pour tout son ça bango kaka donc moi des temps là il y a venu biso Adolphe Dominguez na quadre yeah esengwe ezalaka na lola soki mopaka na bongwani yanga esengwe kozala na motema soki sheri alingi ngai sheri pardon nazosengo tikoya na retard mpo nazwa na nga badeception ebele mpo na retard nakomi obanga irene soir yango ese repete mama ese repete ndenge na ekole bapekisaka baeleve bakoma en retard ba voyageur babangaka kokoma na retard yango nasengi bolingo na biso ezala bien fixé lokola misa ya bamope chéri to vivre dans le respect de l'air o bolingo na yo ezalaka elengi na nzoto awata koleka mopepe na nzoto moto atokie Chérie, pardonne à Zosengo Tikoya, na retard. Chérie, pardonne à Zosengo Tiko, Baluga, na retard. Pona Zwananga, ba déception belle, pona retard. Na komyo banga, Irene, soirango, et se répété. Yango le loba parananga, ba komi presse, ba monayo. Poma soanyo, suizala, kanali, bongo, na yango. Na boibolingo, na biso, et tepa, na ebale Irene. Tout c'est manareta. Merci Omba Potongo Santi Yannick Toubarange yo linga boye wano sepe les places au tabiso linga boye moni Yannick Toubarange c'est-à-dire chanteur azo yemba a forcé voité tu vois on a timbre vocal moko y avait dans d'idée la cause on travaille trop hein. C'est bon moni tant on a un parcours nanga epa ya Tata Domingezi na zwaka penata ya retravailler venanga mukentonga na travailler yo kutozalaki témoin ozalaki wana tozalaki na yo donc na travailler penato mais eza nango timbre na ngai te bon tellement un vrai musicien un bon musicien ba yebaki na interprétation yango na faut ça la interprétation bien yango moni na manego sala par tous les moyens so ba pesinga devoir moko boye na sala ngo correctement pour bafana nga ya poto ba sepela ba trésor garçon cher ba sepela ba Yannick Mesa ba Cédric ya Jackie ba sepela Cédric ya Jackie ya linga bongo ba sepela yango moni ke na ndo sala ngo correctement quoi c'est ça mon interprétation qui avait na wana pour travailler ton ngana yebi de quoi tu es capable moi loro moka parce que lo bay penzo yemba poto la sapena ba capacité na yo moi loro moka d'idée la coste par rapport ya timbre vocal na yeah. Et ça plaisir pas bon et ça la plaisir mingi et pas Aurélie Malex wana leki ya Gimalela na ndenge ya Paris Aurélie Malex quoi natikeli mokili elingana ki sakana ikenge lokolo zana pose vio sakana kasi loko moko na kosenga elio batela kanzoto nzoto eza moko basomba katenga ye badebisaka te na bamenizie mpo yosalisa elikengeye mbavo yeye mulekela yoyoyoyo wobo Santiago ngaye salite ya soso jamais koki kozokisa moto kasi pota ya bolingo ikenge ezokisaka pesuwaka yeba ozali mwana moto tinelanga pasi Washington Gucci bavon yeye muna yo nalala wampia talaka eloko wana beti nalala wampia wana bebiloko bavenanga bashela balacoste donc pour découvrir banzela oyo faut salaka Yannick Toubarange okutana na yerti watana bezara ndeni
bon moninga pena na goka nga na mona tongo parce que bato pe vraiment koloba que ozaka petit frère ne so batali na ebineli na elobe na timidité o wata azaka nango na ba forme na ba makambo tout na podo vraiment kokana et surtout so botelemi vraiment moi bilongi na forme donc na makambo tout ndeti coiffure oza nango mikolo wata pa ozaka nango otolongola moi 2-3 jours awa mais donc so tali pena bato ba pena oh moi na bango ya palin leki na ye lelo toye bango na émission bon moni da coiffure mbelinga kangi monde donc omoni nga pena naza mwana ya tongo na ya pena na tongo na ya tege na ba 12h kingandi tenga pena na ya na tongo na ba 6h moins 3 ba 5h mo boy nazalaka déjà na goga maître supérieur nga pena nazalaka na ye depuis donc tongo nazalaka patata potata za na pigeon quoi vient na IP héritier Watanabe boss live mon boss oh nazo respecter trop migolo na bande ko kotele na mona ndenga ntwaka avana ke no patata na koteli boss live avana ke ne patata na koteli boss live yango esala ke na bima mona ya tongo et pas ya héritier Gucci to bande da ko travailler na c'est déjà batukutu bandolo ba te yo za patata ozalaka patata neni nokomoka esusu epa héritier wata FCT moni nzambe ti abongisaka makambo na ye ye moko ayebi ntina ti asalaki ke tokutana na boss live ye moko ayebaki ntina ti lelo mpe epesi bamakambo oyo epesi oyo donc naza na ye donc naza mpena mwana ya ba 6h moins quelque boye nazalaki déjà na boss live tozalaka na ye déjà moye kutu nabeta masolo ebele eza te dame suluzolo yo oyebi boss live aza ndeti papa na ngai aza ndeti yaya na ngai aza ndeti nyonso ya ngai na minute oyo na bandaki da kokani oyo okomi kozwa ye moi trop dona ba morphologie ezotambola do sentir vraiment que non oyo tali héritier tali on dirait ba mapasa pourquoi te bon moni kofanda na mutu trop esalaka mpe mwa ba coïncidence toza na biso famille te toza na biso eloko te mais toyebani nde kaka bilongi soki na komozwa mwa boss live trop eza kaka nde bato batambolaka nde bato bayebisaka ngai nakotambola trop bato bayebisaka ngai nakotambola na journée bato bakoyebisaka ngai bokokaa na wata ata 10 millions de personnes bayebisaka ngai yango donc eza kaka bafigure nazwa face ya boss na ngai esalaka ngai mpe bien ntango bato bayebisaka ngai yo bendaka lokola boss live goga ntango naobenda lokola déjà ndeti ye ezesala ngai da plaisir mpo ye aza personnalité moko ya monene na kati ya mboka oyo Congo esalaka nga déjà bien eza ndeti bayebisi John Scott yo betaka bien ndeti ve na champion voile ekesale mpe bien mpo champion voile aza grand donc nga mpe lokola bato bayebisaka ngai ke nakokana na goga nasalaka makambo ndeti ye esalaka nga bien mpo boss live nakoma mpe boss live okoma mpe boss live mpo ozwa nyonso te bon omoni kozala na boss live baprince wana elanda ngai te yango omoni ezolandalanda ngai donc partout nazokende ezolandalanda ngai nayebi ke mbilinga makambo eza bien donc nayebisa yo dame suluzolo pepele pena tobeta lisola bandal kermesa bandal bobeta na bino me bandal oyo baboyaka bato wata tikela yo BM c'est-à-dire yemba BM ndenge nga na yembango bandal tombe bandal bagangi basenga au plus de 5 fois ba image ezali osala eloko na suka na pena wata tala pena boye kotala bo na poche ba chaola esala ondeni esalanga plaisir moko ya mabe nebisa yo moni bandal baboyaka to yo moko zala na ndule wana omona ke Yannick Tubaranja ye amati ayembi kano babenga bato mususu pe basala makambo kanga na salaki mais esalaka mwa mbilinga tellement mbilinga ezelanda partout elandaki mpe baoyo bakutanaki nango mais Yannick Tubaranja adefendaki cause potalaka bandal c'est Paris nayebi ke trésor garçon lumière ayalingaka makambo trésor garçon cher na ndenga Paris trésor garçon cher yalingaka makambo oyo donc nayebisa yo bandal ezalaki tombe bamomi balelaki boss abimisi $, apesi ngai en plus pesa première fois te boss nanga kabelanga $, pona beta na ba orchestre po mona patron abimisa $200, $100, apesa musicien travailleur na ye yo yebi makambo dame suluzolo
ezalaka mwa pasi yo yebi to vivara na bandenge moko yo yebi mais héritier wata boss live tina yo kaka nanga kombo wana na mesana nango nazalaka nango na liaka nango na vivara nango po boss live aza mystique na ba rep kutu na ba rep série tozo répéter wapi wana et pas fait na so Sony Choyo mo que ton âme réponse à paix série to bando répéter wana na epsa yo boss epsinga Chekumberto yaka abete loko mo intwaka abete epsinga est-ce que Chekumberto go beta ngo soko beti ngo ba dollar eza na poche ozo yango kindo bakisa suba basket tellement yo lela ba basket o bakisa na ya boye na défendre cause boss apesinga sula we gozala taba ba sens na rotanga gudute soki ba 152e fois boss live akabelanga bambongo boss live asunga ngai akipanga kitoko bino mo bomona ki bana bandal ba image eza sur YouTube na betaki ntwaka elekaki malamu boss abimisaki dollar apesaki ngai donc bandal ezalaki tombe Mbappé azalaki wana donc ekendaki kitoko donc ya koloba ku mingi ezati to kabe mango na interprétation toujours ya yo na bi ke dira makaya grand prêtre 5 exposants 5 égal yebi a Hollanda yo ayo ka BM zalampene na ngai mosika te Bernadette Mansengo présence na ya ba séjour na nga Bernadette toza vivante toza nobe na même planète kasi ozomona te mboloko kutu mosika na nzamba soki oluki ata na kambela okokuta ata ya kokauka me bolingo ata ya kotumba ozomonana te oza wapi reporte jour à Kuboyanga Trésor garçon cher en direct de Paris Mutambo Fouidie Sakala Richard Nazananga baladete Mbotuna mouya réflexion nangeza je t'aime Nazokonda nazokufa nazosile nazovionuka Bernadette yoza wapi Mansengo na ngai kolinga moto nzoka ezalaka ngambo beme Bernadette nzoka ezalaka boye maboya yo nzoka esuwaka boye Henri Babu Bernadette nzoka ezalaka boye Bernadette moto na lingi te nakoma koforce bolingo ndenge moto aposuwa forsaka vi alongola bula nkongi na ide etikala ya mantembele nalesa bana tolengela bolingo mama na prosie na nga nasengi bambanda botikelanga Mansengo na nga mpona mouillard nakomela poison orabolamba na kokota prison. Oh trésor garçon cher en direct de Paris mawa monte mezoke luka solution okitenga lili tampene ambulance kumaka babele kumbinga bokono te mama emote okendo tikanga epai ya omba banazuka bakangaka mvula nakokite kokanga balarme liziba na mata masheri ya kotorshone Mansengo Chris Jarbon Junior Bernadette bolingo na pesa falo bamba na motema obombi na frigo kure katani bolingo ekubuki kizala dale sekisa magakunga bolingo lelisinga love komi bilinga Bernadette tiana se bilinga Bernadette Mansengo bilinga les grands colonisateurs Dario Mongondo Bouba Diop Iviko te nasalima so sheralingi na yenga te o shera komisinga komele sa vungola na zamai na misoro
soki baboyi okolela te luwenga lelelisa yo moteme ezoke luka solution okitenga lilita mpene ambulance ekumbaka babele kumbinga bokono te mama emote okendo tikanga epai ya beye banazuka bakangaka mvula nakokite kokanga balarme liziba na mata masheri ya kotorshone mantengu fezaki ntima julia valoba mana motema obombe na frigo kure katani bolingo ekubuki kitalatala esekisa maka kunga bolingo elelisinga lave komi mbilinga Bernadette Etienne se bilinga Bernadette Bansengo nakomi na suka esprit nanga chauffe benga tako benga Trésor garçon cher en direct de Paris. Bajija quand démarche à moto Nassia voulaté lui c'est l'endroit l'arbre le plus bouché dans la forêt équatoriale qu'un jour autre m'a dit chérie Jissé Mukenge Olingina Salani ni bona mona ya boya bakena lingaka ya beyeme me kata kozwa problème nale ta kosamba na place na yo ma Denise Betou ya colonel Tshisekedi John Tiga mepsa yo omoni makambo yo makambo eza mabeto Adam Suluzolo talaka nzembo moko bato mo bimisaki na bango ba 46 chansons mais be mapamba ils ont mbelingalisé monde webi tout barrage nzembo oyo d'abord eza la exercice ya voix ya makasi mais kotala déjà na moins de temps au nzembo ebimi mais interprétation déjà na ba bobenga nini ba octave donc au sentir na ba corps nyonso des choses respectées félicitations te bon moni biso toza ba chanteur ya 12h53 te biso toza ba chanteur mo ya tongo ya ba 6h-5 John Scott ya ba 6h-5 Eloge Mbala yebi makambo Eloge Mbala na epsa yo Eloge Mbala to c'est la 4 makolo wane donc na epsa yo biso toza ba chanteur mo ya ba 6h-5 omoni ba chanteur mo ba bimbi mikolo bazo beta ba album ezo simba te baze belé ba leader a mipiko yo ndoza bosoki pena la team Wata héritier Wata na ba décider pesa bino disque bobima ba papa par bima papa ma beta tikeli bana bitumba bazama makasti te biso to ratarate moni maître supérieur Goga banda mamna musique na ba vocal na ba danse na makuna elobeli arata jamais ba papa mabe wana batikela bana bitumba babunda sima bakokate wana baza ba papa mabe balaksa bana teke omoni morota ba morote babeta ngo boye arai goshi fo beta ngo boye polonga bitumba na bash sko papa wana alaksa bana te biso sko Goga alaksa biso yo ndimana sona génération na yo ndongo beta ndule boye na génération na yo à part nano orchestre la team Wata libanda ben tango tala pena bona génération na oya posaka ndimana te bon moni lelo to mona massa na biso Maeso Fabricas lelo comme leader maza massa na na âge Maeso Fabro a massa na yo aza massa na âge mais aza patron ya orchestre yena ndimaraye massa na yo aza massa na ngai na âge yo za vena eti to parce que na ndenga ndule siko na ndenga ndule aza patron ya entreprise na ye aza patron na ngati akokoma pe patron na yo te akoma te po etikala jamais ngana longwa pa Goga na beta transfert mo kuna po ya koma patron na nga esimba te nde nazana Goga soki Goga tikeli nga nzembo oyoka esala makambu koleka kutu papa o wana tikelaki bana na bitumba o bakokaki te donc Maeso Fabricas na ndimaka ye c'est bon mais ils ont un leader monga mi piku bazé belé bazé belé to otanga ba kombo te to fula bango ba déplique ba miyake
bamususu boyaki na tanga bakombo masa na biso Robino Mundibu to péché boye pena soko leki na babar bozo ka beta ba leader amipiko bango ba leader amipiku bazo beta zo simba te baze belé na tangelo ka mwa de kombo mais Robino Mundibu to péché omoni makambo ye pas na kata ba mipiko wana mais asali moins fort ami benda omoni dam suluzolo to chaka to finika ka salité et lambati omoni goga abimisi na album te mais abimisi ka chanson ils ont beto ale bima le 29 ebimite suite ya nini pourquoi ebimi le 29 wana te to moni anniversaire nde mute beti makasi te bon omoni na landaki maître supérieur na landaki ba porte-parole na biso ya orchestre na ba télé ba lobby ke maison ya production ya David Monso et kendaki vacances bazape na boss kuna na ba États-Unis ba New York la mingi te na bige tozo fongola nzela wana 2017 Olympia de Paris to betango to sala wana na ba Christian Tafe ba Lori Lema to kuta na bino nzoto to c'est la disque combien de vocales yo kuna oyembi combien de vocales na album na beti 3 vocales les 7 musiciens oyo maître supérieur atikeli 3 vocales ezaka ngai ba masa mso ba beti ba moko mibale ezana ona nenga critique te po biso to loba vérité yango na to ebisa o ezate to finika ka salité et lamba po ebi ma propre mabe yango na biso ba leader ami pikupe baze belé fo bazonga na ba orchestre na bango po bazo bete zo simba te mais yo kana nu vocal ya retirada yo kana retirada togena Julia nzemba Julia de Luxembourg tozo beta ngo déjà boye po d'ici 4 matin wa disque ebi manango Yonendo ya mama Julia bébé ambulance besi aksena moto normal sundoli maladif karange komi grave citation za toujours consacré eli ulekwe gelor ki bumbo yaya embaka dona kama tona ba moiser kite oreli malela oyonzo salanga na bolingo yeba ozobo manga platini menga jires mango ye odilo mampuya tula Toulouse nanga ata sosoba bienvenue les lois la lina palin élévateur à ton sentiment Julia de Luxembourg en la liwa pied menui sont envolé natika linga moko lokola moko koli ezanga mosuni shiko mbembo Julia nangai simbange sika na linga kapona sepela mama Julia bébé kwanzanga sika na linga ya ko changer ata habitude na yo ya ko exporter babizu na monoko rigene mbembo ezo sala pasi nazo yoka zuwa John zong sakata mo eloko wana eloge mbala sepelaka ezo sala pasi nazo yoka zuwa ezo sala ndeti na lela nazo yoka pasi yo nerula jaba susi soki olinge mata ekomata soki olingi etelema ekutelema ale musikelo yo nerula jaba susi soki olinge mata ekomata ya ada soso ba bienvenue les lois la lina palin élévateur à ton sentiment Julia de Luxembourg en la liwa pied ada soso Adam Sluzolo les lois la lina palin élévateur à ton sentiment chéri nanga bolingo en la liwa pied menui sont envolé natika linga moko lokola moko koli ezanga mosuni shiko mbembo arigane mbembo simbanga sika na linga kapona sepela mama Julia bébé kwanzanga sika na linga ya ko changer ata habitude na yo ya ko exporter babizu na monoko arigane mbembo ezo sala pasi ezo sala pasi nazo yoka zuwa ezo sala ndeti na lela nazo yoka pasi yo nerula jaba susi soki olinge mata ekomata soki olingi etelema ekotelema yaya soki olingi etelema balove kotelema yaya soki olingi etelema ekotelema ale musikelo talaka vocal on a combien de minutes Moulaï. Voilà, vraiment c'était vraiment un plaisir pour moi Yaroyamba Yannick tout barrage sur ce plateau parce que un musicien
quand il chante, vous voyez, oh, musicien. Faut boyer mbara parce que tout le batro musala mukie et ça la bien te idéologie ezaka ka oye oyembi so oyembara so beta instrument ndenge John a parlola au sentir que les artistes ezaka te y a mo bo che poudre belé musala ezate mais oye pour le bio à danger zolo ba mission on a bazalaka avant les mois foufou amélie à foin avant ça la mo lo mo bo poudre nini ben belé travail ezate yango zomona lelo ebele ba komi ba benga bana ba PD ligola ben belé mais son moni Yannick Toubarange azane normal soit gra le roi maître supérieur azalara tant de maître supérieur azalara le roi mona moko boye akeni autani ba chiki na banini mais so talie boye musale belé ben belé ambi belé boss live ye mo benga ngo ba musicien ambi bolinga ambi na choko botika non choko bobeta musala bosala non musala eza trois vocales na baxilo vocal moko le roi Bonis pour se pela nango oui parce que faut yembat wa musicien ali bumba bumba potongo au sentir nalembi ko benga yo numéro magali bumba toujours éteint nalia mondongo na kitisa colère na sivone moke na bosana ba faire kanda bumba silata na bière na meli champagne na tumboli ba faire keme mati magazate o mawe yo mawe yo papi boto salanga nyonso kolinga na bolingo no nazananga mboka tie ya bolingwa omba botongo kumbanga mosika na mboka baboti a condition nazala à l'aise nazobanga maloba no kilo misono inflie kumbanga bolingo no mbelie oh mbelie maga bumba yoza apéritif nanga oyo namelaka mpo nazwa apeti ya kolia biloko yo balambi magae loin de toi ba stress na nzoto ba pensée vers toi retirada omba botongo retirada dams luzolo retirada Johnny retirada docteur Kikani Dezeka bouche coréen je vais spiler les casques qui foutent les blancs dis-moi omba botongo retirada yoka ngo subien na bandele yango maga bumba yoza apéritif nanga oyo namelaka mpo nazwa apeti ya kolia biloko yo balambi magae loin de toi ba stress na nzoto ba pensée vers toi retirada gelor ma vimpie wana batu baosongisa omba botongo retirada trésor garçon cher retirada maître souverain Jibril retirada ya mama Lisette Lutondo maître Kingston retira nepsa yo vocal oyo Piseli langa Eminardo Docteur Kinkanye retirada Docteur Kinkani Dezeka bouche coréen ya omba botongo français roi de Gaulle nanga mboka yoka kera nalembi ko benga yo numéro chéri nanga toujours éteint nalia mondongo na kitisa colère na sivone moke na bosana ba faire kanda bumba silata na bière na meli champagne na tumboli ba faire keme mati magazate o mawe yo mawe yo papi boto salanga nyonso kolinga na bolingo no
nazana mboka tie ya bolingwa magastare kumbanga mosika na mboka baboti a condition nazala à l'aise nazobanga maloba no kilo misono inflie kumbanga bolingo no mbelie nepsa yo moni biloko na yembio eza biloko a retirada moi na beti yango déjà boye po bato ba mesana nango po disque ezobima ezebima nango déjà maga bumba yoza apéritif nanga oyo namelaka mpo nazwa apeti ya kolia biloko yo balambi magae loin de toi bas stress na nzoto ba penser vers toi retirada dams luzolo omba botongo nebisa yo Paris ekozala tombe retirade gebima tala sko ba vocalo Eminardo baby to barrage na habité quoi donc félicitations vraiment un artiste quand il chante de voir au les can émission dans ça instrument instrumentiste ibeta chanteur yemba animateur boaka saper lata musicien relaxation bilamba to boy yembande drummer beta drum kala dam suzolo bando betanga musique morara forme moi leader mo yeboe forme na lati boye ti fogo yembande monsieur le chanteur héritier Watanabe chante Gogan tala le BM tala le ba devoir ba vocalo retirada trésor garçon cher retire John Beton nous pardon excusez Iselilanga maga bumba yoza apéritif nanga oyo namelaka mpo nazwa apeti ya kolia biloko yo balambi magae loin de toi bas stress na nzoto ba penser vers toi retirada Christelle retirada docteur Kikani deseka bouche coréen Joves Belele Junior Mupasa Nanga Dizimwe retirada John Eli Compae Eminardo Christelle Ilanga retirada Christelle retirada nalembi kobenga yo numéro chéri nanga toujours éteint nalia mondongo nakitisa colère nasivone moke na bosa na bafaire kanda chéri esilata na bière nameli champagne natumboli bafaire keme mati magazate o mawe yo John retirada Francis Roi de Gaulle retirada Christelle Ilanga retirada Fini mputu retirada salanga nyonso kolinga na bolingo no nazananga mboka tie ya bolingo magastare kumbanga mosika na mboka baboti a condition nazala à l'aise nazobanga maloba no kilo misono inflie kumbanga bolingo no mbelie merci vraiment merci vraiment Star Yannick et tout barrage par rapport talera na ba palais na ba divine mputo na ba Christelle Ilanga na ba sepeli hein ba sepeli vraiment ba beti maboko merci pour le travail mingi rolobe zalaki royemba nde zalaki oyembeli biso puis te sentir vraiment que artiste alikaki na plateau par rapport aussi ça n'a pas élément oyo ba staff bandeko de tout dernier message que ça n'a pas to lobby s'appelle John mais avant d'ailleurs non John faut le banal parce que John Zakina Bisso accompagné Bisso Scott par rapport à Maramono c'est le bas meilleur que le bani
Bon, par rapport à Mamuto et Lobamiawa, on a Lobaka Batu, la retirada. Moni auto pesi baron. Boss un peu ça ben l'IPK. Aben on l'IPK retirada. Comprends? Parce que l'IPK il y a retirada au tala mamosali déjà l'IPK. Nous te bimité, muto bimité, lokolo bimité. On a pesi baron ka l'IPK. L'IPK ya pamba. Mais ce qui te y est comme mobimeza mambe parce que retirada na habité balba bebima lango. Mais to la retirada et là on a websara là. Mokili monde entier mobimba boze la retirada boroyo ka ba belle mélodie bossa yembi ya osakanate ba nzembo ya ba français ya mibimbezali ya ba anglais ya mibimbeali ba featuring bien ouais ça ba surprise bozo ka l'album to dévoiler nyo sauté mais na temps o tozolo ba BM Moya. Ah, vraiment, écoute, boss Alwanini, écoutez la musique intelligente, merci. Bien accordée. Merci. Mais tu l'as vu sur moi, tu as sans vocal, mais il y a bien. Ma chérie a proportionné ma tête. Fais ça que tu m'as Julia. Falo baba na motema. Obombi na frigo kure katani. Bolingwe kubuki. Itala tele seksa magakunga. Bolingwe lelisinga. Love komi bilinga bilinga bit. Embela de tetiana se. Bilinga gana danmanse. Engata kobenga. Esprit n'a chauffé, n'a commis na souka, maître Djibril, souverain Djibril. Merci John Oebi Babilo Koyo. Ya on a bagi Sokoza Mutasima Beta. Ah, Betty na sepeli. Le tout dernier message. Ouais, dernier message, tu peux savoir à monde entier mbote, on a besoin un peu partout parce que l'émission est la plus suivie na net, na minute oyo. Bah oh, bazara connecté parce que mon qu'il est à la connexion. Jeune à l'ibanda connexion en tout cas, vous avez vraiment l'ibanda masolo. Donc l'émission la plus suivie à net pour Yebi. Donc besoin temps en retard là ngo. Na pesi loge mote, loge mbala, Cédric Ajaki. Balobi avait beaucoup dans la state. Balobi bacho champagne. Nazara juste pembeni na bino masalanga la state. Nazara juste pembeni na bino non les capri mission na mon mère champagne na pesi ba mbote belé maman na biso. Donc to pesi ba te belé ba mbote Micho Ntumbu. Na Italie na ebike ba ya Italie ba otala ba ya France ba otala vena nga chirima boso na Londres ya Nick Mesa osala ngabo ipoali ya Nick Mesa zolanda balobi proda loge mbala Taylor babi très fort babi ya lobele yate ensemble yate bon bozo atana bino vraiment retira de bima bientôt sona bina bano 6 ba mbote mikolo dam suzolo boso birumbe komina na mapeka Rumba on ezaki batukala bando bina Sierra Luketu on batikela ba mère ya mona epsaki ba mission mbi bazo mema ba rumba na Luketu trop choko ambie belé bozo commandeti ba façon moko boye rumba mikolo to bina kana mapeka bem bo sanité pegingira malgré tout yo yebi bakati ma vous a toujours mutunanga na ndenga temps pegingira kotazali na Paris Bambote belé na pesi famille Mobimba, Christian Kambaji, famille Mobimba, donc ma frère et sœur côté Bozali, c'est bon dans les bancs quoi. Merci John par rapport à ça. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cet élément, mais nous n'allons pas se séparer comme ça sans pourtant
notre star de la journée, Yannick Toubarange, la team Wata Oyo, Azarina Bisso, Apesa Pe, Bambote Nabaye Oyo, Landi à travers le monde, par rapport. Moi, des 3 minutes, le sous la star Nabiso Poto 6 Nabiso, et puis on a des annoncés dans l'élément Oyo. Chinois noir qui était derrière la caméra fait son travail. Il y a aussi la biso qui toko, tout le lot malgré que ketcha ma béalati, mais Moussala qui toko, Yannick Toubarange, Chinois monende. Chinois qui toko, na moni bena yo moni maramongo lobi awa. Soroza caméra woman, bioza caméraman. Faut filmer de bien. Soko sala qui journaliste. Sala on est bien. Ezana bana mongo ba koti migolo na net eh. Ba baby si makambo. Na mona mongo bando teka no so nino bando sano wapi. Okumoya no mba mona makambo. C'est pas bien, c'est pas logique. Ba mbote na ngana opesa mingi kaka. Et pas Yannick Messa le seul qui me reste na nenga États-Unis. Na bossanité maître Djibril, maître souverain Djibril, Delphon ne tombera jamais. Ici Stola, Gloire Nsai, Bavi Nangai. Na bossanité maman Lisette Lutonto, il y a maître souverain Djibril, sans oublier maître Kengson. Na bossanité son Nathalie Mompandi, J de Tembala, Petit Jésus, bazo bengi migolo Petit Jésus. Na bossanité venanga moko azana ma Mikolo ya makasi Trésor garçon cher, Bambo Teno Yangwana, na Bossanité Venanga, Bénédicte, l'ambassadeur des États-Unis, ambassade des États-Unis, dans la Mabogo Nayo, Venanga Bénédicte, Nandenga États-Unis, na Bossanité Aurélie Malex, Julia de Luxembourg, Bambo Teno Yangwana, na Bossanité Priscilla Yengi, fille mort bien, ya pauvre, sans oublier Christian Etafé. Laurie Lema, Galor Kibumbu, mon vieux, que je te respecte beaucoup. Nabo Sanité, Idriss Dacosta, Gloire Nsai, Gigi Dianga, te Batumusu Tanga wana, Keba Nambeyus, Bakomi Batambe Ambe, Ayamana Zepsayo, Aurélie Malex, Priscilla Yengi. Donc, j'ai bien, Julia de Luxembourg. Donc, na Pesibino Bambo Treto, na souligné Mingi, Boyoka BM, R. Tira de Gebima. Boyo kango on a pesibino ezaka bon extrait mais ba mission on peut ba na idéologie oyiba boyiba te bimi nango déjà album déjà bimi nango kala mingi te to beta to tambola Afrique avec yemoko le producteur le plus fashion Angola dato ke nango ta fan disque et c'est la biso lisusu na pesimo te pas le producteur le plus fashion David Monceau yem ta rotambo sa biso monde entier. Na bossanité ko pesa mbote pa ya boss live héritier Gucci maître supérieur boss nakangira boy nasuka wana nakangira na biso héritier watanable merci belé merci belé vraiment parce que fou biso banzela zo kende bien bonne chance encore plus de bonnes choses pour Cédric Yajaki. Merci vraiment bokena nte bozelanga vena wana bobete la biso moi et l'autre on a Titi ba refrain ngwana ndezalaka par rapport moi j'ai dit déjà merci national noir qui était derrière la caméra pour le ressala qui tous à la bien boyer résultat on a la TV partout bozawana vraiment c'était vraiment un plaisir pour moi de recevoir l'orchestre la team Wata d'Héritier Watanabe autrement dit la Pulga la Costa Nostra Héritier Gucci maître supérieur par rapport merci à l'assistance il y a Christelle Ilanga ma concert Divine Mputu ma concert assistance. Merci vraiment à vous tous qui êtes branchés sur www.elengiakongotv.com avec Tressim Belenga la même magie que Glody Dasuka Maman à Preston par rapport Venanga Dira Maka et après des exposants 5 égale plus 00 et Sololi Riri Goga la star Géraldine Suika et Salinga bien Fernando Mbaya Salon LTC Mbote Belepi Napesi Mbote Lisusu Amé la première dame Maman Nakerta depuis Paris Yulia Samba Panache Pot de Fleurs de Paris Babi Karine Mana la beauté divine de London Fifi Mana Napesi Mbote et puis Napesi Mbote Lisusu na Bijou Bafosette Nikim Poutou Maman na Meliette
Babi grâce bilonda Miss Alma motema siva mabanga lisi lokonga ya Blaise Bukaka mbote belé Mami Elesi Mojalis la baronne, la madre Edwige Kabouikou mbote belé Naomi Amba, Jenny Amba depuis Switzerland, mes condoléances n'avait sur José de Londres, somme de cœur. On fait les papa na et puis na pesimbote le sous na Hervé Ro Majestic, puis coquille di kasongo maman Léonie Miala, maman nanga Léonie Miala mbote belé, maman Botanga Fatou Bouka Demol, Nessinga di la perle et puis Vénabiso José Mawini prêtre. Merci National Noir parce que Baket Chamabe aux autres kate Véna Fatine de Lobabo numéro contact et puis Oyemba Nayo pour aussi Nabiso émission. Bon numéro contact pour na pesa ngo. Pour na pesa numéro contact na bosana ki ser na ngamoro Gina la patronne indira la brésilienne. Indira la brésilienne Angola Luanda. Numéro contact Bobenga Yannick Toubarange na plus 243 82 15 75 7 plus 243 82 15 75 7 et ça la binoma bien quoi. Yannick Toubaranche Relim Alex Gina la patronne Indira la brésilienne. Ah ouais. Les grands colonisateurs Dario Mongondo Bouba Diop yay Ivi Kote Nasalima so chera lingina yenga teo chera komisinga komele sa fungola nzama ina misoro soki bamboyi yokolela te luenga na lelisa yo soki pe yokuveli kolela te nazapra kolelisa yo motemezo ke luka solution okitenga lilita mpene ambulance kumbaka babele kumbinga bokono te mama ye mote bokendo tikanga epai ya omba bana suka bakanga kavula na kokite kokanga balarme lizibana mata masheri ya kotorshone mantengu wo Bernadette Bolingo na pesa falo bambala motema obambina frigo ku. Ouais, tout c'est peli trop. Numéro contact Langa John Scott plus 243 82 384 94 64 plus 243 82 384 94 64. Dans ce Beninga Nazawana sur Facebook, je suis là na coma Scott John ba contact nanganya sur ngwana ba imo ba WhatsApp. Donc Indira la brésilienne